Mais on dirait gaz aux akinango et ça sous n'équinité. Bon, on a évité gaz au yolo, bon, on a gaz. So il y a si quoi, pesi na na matana podium pour comprendre gaz nanga. Ndeza eloko na monaki lisolo moko yango te tozongela. Na kota studio na zo préparer kindunguzika, mais avant kindunguzika bima na obwaka nanu nini première vitesse. Ah on a comment voyager dans mon pays étranger. Ah oui. Tu as nazo voyager ba pays nazo kende. Et à musu ba personne na scène jouer. Au terme jouer à 30 minutes, il faut jouer au moins attends 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures ba savourer ba sentiment na. Ya moi préféré qui na kota studio na beta et loko. Ne na za na sala ya kindunguzika na sali pe première vitesse ya G ezobima première vitesse nezobima dans 2 semaines. Siko misiki na yo ndeko betaka bato bayambango ndenge nini est-ce que échange pe makambo belé na vie na yo to sala ngo ka pona bongo. Moi ngaza artiste comédien. Mais ngasko comédie na mingi za musical. Tant na sala ke loko ana ngana za osala on ndeke tant na za oteka na wenze so na uti koteka na ke répétition. Mais tant na beta ke loko ana ngana na satanera eza nango art. Mais tant que vous na mabele ya mokili bat ba ko lokota on ande mususu etombolinga. Bon na minute on attend na producteur te. Mutu nyosa alinga produire en tout cas aya. Ba awa ne ozomona makambo ebomba miao. Donc na si vitesse ezawa. Donc on a ça plus ou moins na 1500 chants on a bimi cité comédie. Awa yo lingi ko bota. Yo wana yo ndimi bazemi. Mama yikampi kona matembele mobali asalaka te biloko koluka kumukanda wena kumvumbi kubadidi komfundu nzengana myawo emayambula kwenda kinzozi wangane yaya elingolo banini awa toye matanga toyaka matanga pona kolela tona koseka toyaka matanga pona kolelisa bato oyo bakufeli yo oke na mboka ya batu olandi bango na matanga okuti balambi fufu soki baleba pesi yo tokangi elongi ete eza malamu awa toye matanga tokolela te awa toye matanga na mawa te oyokango ale kumukanda wene kumvumbi kubadidi komfundu nzengana myawo tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme,
Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. En tout, tokolela yo mama, tokolemba te mama okende malamwe, tokolela yo mama otiki biso na nani, tokolela yo mame waso kendela yo malamwe mame. Mama tobandaki na yo na Congo mama bino nde bobanda teatre oyo biso tokotika yango te tokolemba te tokolela yo mama tokolemba te mama okende malamwe tokolela yo mama otiki biso na nani mame. Vraiment tant nazoyemba eza mawa mingi kotala azali mama o penza azalaki une inspiration makasi, azalaki na création et pas dans maman a tombola qui théâtre congolais. Vraiment Nzambe asimba amnae apema na kimia pour eza nango nzela biso nyonso biso to Rolanda. Vraiment akene malamu. Merci beaucoup. En tout cas, tous la moi mouké et aux amouteux aux célèbres bateau belé ba kiyo mais on dirait gaz aux aki nango et za sous na kinité. Ponani. Bon na ebité gaz yo lo ba ponanga na gaz. So ikaka siko ba pesinga na mata na podium bo comprendre gaz nanga. Ndeza eloko na monaki lisolo moko yango te tozongela. Na kota studio nazo préparer kindunguzika mais avant kindunguzika bima na obwaka nanu nini première vitesse. Quand natalaki gaz naza nango to boité mais après 5 ans 10 ans nos andeni. Maintenant on a besoin penga pena ça répertoire. Chenga na komi na répertoire za bien pe tant ba oluenga na ke na beti na spectacle mo ba penga pe cacha bien. Ah nga na komo voyager na mo ke ba pays étranger. Ah oui. Tu ndé nazo voyager ba pays nazo kende. Et a musu ba repeso na scène no jouer. Au hôtel mo jouer à 30 minutes. Il faut jouer au moins attends 1 heure du temps 2 heures 3 heures ba savourer ba sentiment na. Ya moi préféré qui na kota studio na beta eloko ne naza na sala de kindunguzika na sali pe première vitesse ya G ezobima première vitesse nezobima dans 2 semaines. Siko misiki na yo ndeko beta bato bayamba ndenge nini est-ce que échange pe makambo belé na vie na yo to sala ngo ka pona bongo. Bon ngaza artiste comédien mais ngasko comédie na mingi za musical. Osomona tant na sala ke loko ana nga na za osala on ndeke tant na za oteka na wenze so na uti koteka na ke répétition mais tant na beta ke loko ana nga na satanera eza nango art mais tant usko ko kwea sko na mabele ya mokili bat ba ko lokota on ndé mususu etombolinga yango esali ke lelo nga na yeba en tout cas lelo bomona nga boye mais toka ki ke moi makambo ekomaki en tout cas koleka na TVT en tout cas donc na ebité so ba pimila ko mama mebele ezalaki vuma bichani te bapimela nga te nazala nde na problème o nazali na procès o bafunde balobi pare na fingi baluba na fingi babikolo nasali un tribal mais ezalaki bongo te bango baraisonne mabe nga na lobela par l'exode rural donc expiration na nga ezalaki exode rural na banda kotala ntango tozokola Kinshasa ezalaki bato moke mais lelo toye komona bato batondi na Kinshasa ngone makambo inspiration wana na Kinshasa yango omona banda kocompose mais soki toke na bayaka komona bayaka mingi bazopupola bafufu bazoninga masangu bazosala kiboyi okei mingi na bakongo omona baza mingi na bilanga koteka nguba koteka bawangila mingi mutema mabe kobwakela bato mbasu tokela batetela bayaka Kinshasa commerce mais leo balongwe na commerce oyo ezalaki neti koteka ba article bakoti sikoyo na bacommissionnaire bakoti na commission bakoti pe na ba pharmacie mais kaka bango wana pe bamatisaka lisu baloso na pondu botoke na bamongo bafrodaki bato baye likola barado mais soko tali bango mingi batondi na paka juma na bamompono
batekaka bwaka nzoto mwana yaka neloko omata mpunda te ekana te loko moko sepelisa ba mongo nyonso ba otala biso osepelisa tabita mbongo et pourquoi pas chichi bola bote plus l'argent nalina lobano loko moko omani mongo ana biloko mibale soko pekisi e mongo soko pekisi e kingabu abobundi mongo soko pekisi e rai rai komeka ko botole rai te soko botoli e rai na bobebani yo kakite baluba na bamongo bapotana ki likola rai ezali mboka oyo papa Mobutu atikela bamongo to le kaka sepesa na bato ebele ba otala biso ba patron ba Odilo Mampuya Tracy Mbelenga pro et Glody Diasuka. Est-ce que oyebi mama Mimi Mbodo azolanda na Antino de Toulouse Timo Antonio donc bambote be ça c'est pour vous en tout cas à live dans sepesa ba tutu ba otala biso kumukanda wena kumvumbi kubadidi komfundu nzengana myawo mayambula kwenda kinzozi wangane yaya elingolo banini awa toye matanga toyaka matanga pona kolela tona koseka toyaka matanga pona kolelisa bato oyo bakufeli yo okena mboka ya batu olandi bango na matanga okuti balambi fufu soki bale bapesi yo tokangi elongi ese eza malamu awa toye matanga tokolela te awa toye matanga na mawa te oyokango ale kumukanda wene kumvumbi kubadidi komfundu nzengana myawo mayambula kwenda kinzozi wangane yaya yambula kwenda kinzozi wangane antu yango bapapa na bamama banani bakonda banani banani bakonda ale mama matama wana ya kodunda te tonton soki omoni papa na bana akomi kobeta bana makofi yaye aza na mpiaka bozela kala te kindungu nzike ezoya oyo okobeta yango style nini ezalaka kaka kitchaka to na bainstrument eza kitchaka na beta système international eza kitchaka me na tie na bangongi na tie do mamnyoto boyoka ngo eza kitoko na beta ngo na ba classe mo bodon kitoko ekobeta na bar ekobeta na boîte ekobeta pe na ba feti na ba matanga bandeko bele pe balinga ba yo za tribune oza pene koloni musakata mungala tonani nga za mu congolais naza mu congolais pas mu congolais donc nde toza biso toza mu Congo toza ba Congo po tozalaki na royaume Congo toza ba Congo ndesko na kati ya ba Congo ndesko ba tribu yo kobakisama baluba bayokota batetela bakoti menga précisément nazali mutu ya Équateur papa nanga aza mutu Équateur mama nanga aza mutu ya Lac Maindombe. Voilà, merci beaucoup en tout cas mais ba producteur ebele pe ba rotala yo ebele pe so ba na posano est-ce que ba roya ba produire yo to ozada na producteur bon na minute on aza na producteur te mutu nyonso alinga produire en tout cas aya pa awa ne ozomona makambo ebombami awa donc na bisi vitesse ezawa donc naza plus ou moins na 1500 chants on a bimi cité comédie awa yolingi kobota yo wana yo ndimi bazemi mama yika mpiko na matembele mobali asalaka te biloko akoluka Ili Odia Wakabase ma chérie na biso Wakabase Bayaya Swag Wakabase Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes venus sur la organisation nous avons fait pour la biso artiste. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la biso la colonisation. Nous avons fait Bandarana, Wani, donc Koko, tout ça là, on a Tunganga, Napena, Tungayo, Seke, Tungana, Alebisu, Baï, Banzele, Bachona Lobby, Wakabase, il est important la colonisation. Wakabase Wakabase Lido VIP Wakabase Vanessa Maloba Pesaka Feshao Feshao Ningi
Lingisa fait charo. Et fait charo. Allez Simba ka fait charo. Et fait charo. Vamos dançar na traje, dançar na traje, dançar na traje. Vamos dançar no rabo, dançar no rabo, dançar no rabo. Berton Tibala, atomanga, na pena tomae, segredo tomana, allez bisous. Voilà, merci beaucoup pour ton sisana yo, bandeko ebele o batali yo, po bazwa yo bakozwa ndenge nini puis siège na peneza. Vraiment merci. Mutu nyonso alinga swanga comme on a passé plus 243 85 26 61 104 85 26 61 104 Kobo santé ya Willy Moucheni oh yo pokota dans la masolo ya Willy o kotira ya Willy Moucheni o tera 85 26 61 104 wana ozi en tout cas oye baba news nyonso na sala ki déjà ba gag na ngai fallait banoleka nazo c'est la soki vitesse ya jebimi kindungusi ke koti après na sima ba gag na nga na ba pièce na théâtre bani oleka na bo sanité ba base belo balinganga mikili mobimba mama mafuta so Solange mafuta ebela ba mbote na pesi mbote na nga na famille Molenge na Londres na pe mbote na nga na famille Kanda Jonathan Kanda Gladys Kanda Diana Kanda mama Françoise Kanda papa François Kanda ba mbote bele mama Mimi Mbodo Dorine Mavinga hein na bosani binote bose bele Antimo de Toulouse Tino Antonio na bosani te merci ko ya gros Belisha hey! Mama ya mfumu bilele hein ve gros Belisha na bosani te Anji hein bébé na biso Anji moi na biso Andy, un enfant pas comme les autres. Et bien là, bambote sika bozali. Donc, on appelle si venanga di culpa di kunzi. Hein, venanga di culpa di kunzi. Bela bambote Edi Bonganga. Hein, soda un pico. Hein? Merci beaucoup, mais. Merci à Chichi Chibola, Beauté plus l'argent. Merci aussi à Tracy Mbelenga Pro et Glody Diasuka, Elenga Congo. RTNC à Bassit Sorobo yo sali mukili na yo 100 000 abonnés déjà dormi na 107 000 donc oye ba musala ezala mo lengi moko boye basimba micro boye donc na hotel na baya yo ba osala musala nenga fo musala to nyokwa mela na baina donc yoga posa na site ya vie na yo ya pire serre ya nini oyo sa musala roi biso bo sala on na nenga ya propre. Merci aussi à Odilo Mampuya et merci à la ravissante Tania Ngombo, Fortina Ngombo, Bandeko, tout balinga Maté Bonché. Je suis là pour bien travailler. Déborah Bofando, Yamatou Idol, en tout cas, Yangoyo, pour essayer de se bien sur Zotala. Vraiment, la bosse était maman la bomba. Hein? Président Tino. Donc, Talara Petsazo Lela, ma soleuse à la bière. Soleuse, en tout cas, il aurait Kangam Kili, et c'est pour ça que tout va. C'est là que je ya biloko musengi na en tout cas ma voisin muzuri te ma voisin muzuri bangwana famille ya voisin muzuri baza na santé kitoko batonda ba vitamine énergie tonda na nzoto mayele mingi na kelasi protéine bana na nzoto en tout baye Kinshasa makolo bapupola ki bafufu baye komema bambasu baboti na tembe bafrode babato baye likola barado batongi bimeuble batelema na balikompo na batala voisin muzuri e baswa ili en tout cas merci betelo ba mongo eloko mo betaka ya bananyo ya bato yo ba liara ni trop ba tete là pardon et c'est ça ba tete là ba ta c'est yo ça mu tete là ba problème mais on a ka congolais oh ouais opongala jesse okamola ande likofila gete
O papa jobolo imbilambo jotika la lanjambika ye. En tout cas, ba utaki bamboka, ba ye koteka mimbongo, ba komi na ba pharmacie, ba komi ba commissionnaire, ba matisi ba loso, mi pikwa pondu e mati, ba leki mundelo a loso, e ba te. T'étais là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine, toujours avec Mathieu Boncher. Et pourquoi pas tout le monde. Bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.